Bonjour Bandeko, encore une fois tous à analyser avec Gilmas. Ce bolandi histoire et affaire rigola et l'eau que Boumaye. Album, qu'est-ce que j'avais dit? Un très bel album. Mais Bilobela Moute Boma album wana. Nazalaki te nazali na moi voyage moko. Nalandi na écran nalandi Kokobar Mobo emande fois pembe. Azolo ban écran. Soit disant il se prétend qu'il y a un patron. Trop temps on a moni Kokodia Nzombo aleki na télévision. A lobby on a bi si ko Kokodia Nzombo fona ki pays. Ponga bnande naza grand combattant. Bana wenge ba yebi idéologie ngana sala ba idéologie lelo na rôle ba bina non na osenga souverain na obenga vena nga binadam. Erolo ba wenge nde ya BCBG. Na ba wenge d'ensemble. Na bina obenga binadam lo wa na Montfleury. Ça dit na parqué Ferrari panaye. Donc ça dit on a la Kokobar so abiminga na ndolandeka. Ponga na za bena fou. So na bina zongi sabina o nenge za répondre na grand soldat. Et na za grand soldat na ndolanda sko ko de nzombo so ake mission nga bena landi. Asilise mission ena ba maître donc ça dire et comme até o mamba justice o ni nete ba soda ba te do yo za na ba maître ngape na za na ba maître. Alors ça dire OK mission ngape na landi on émission wana. Aussi ces missions ya on a lo baga ke bien azana voiture mon côté za na plus de $100,000 ana ngoti mais ngana za na. Donc ya on do Sika Bandeko après émission oya salaki o boti ko yoka boti ko landa botala après émission ti lelo soki toza wapi ye mutu amikumisa pena ke yende aza danser totala lelo histoire eza komema biso wapi bagolwa nazo memela bino ba réflexion ya bien lelo ye moko azoloba ba jeune ya basi babimi lelo ba sala misala ya bien atie héritier na kati bo bazo sala fierté ya musique ya Congo ay lobi yango ye moko sika lelo bino bagolwa nde bozoboya héritier oyo fere gola za kokumisa fere lelo soki azana chute eza tina ya émission oyo nalobaka ngo chaque jour soki botali émission oyo ebandeliti suka bobanda komituna objectif ya émission ezalaki nini extrait on oti kotiela bino soki bolandi pe extrait yango en tout cas eloka malonga oyo fere azoloba na kati eza te. Donc aza de gauche à droite aza vraiment na position ata mon côté oyo tokoloba objectif émission yango oyo résultat nango eza nini après kofinga ba kofi ba fali résultat nango eza nini lelo tango naza koloba na bino depuis kalake blocage ya faire gola eza batu aza kopesa ka micro botala mutu lokola Karine. Est-ce que Karine vraiment za mutu oyo kiko kende bosali na émission pena ya ba 2 heures d'état bo fandi pena bozo solola nini bota la pe fali na ebandeli na e parce que tolo ba 10 ans passé oza ba 10 ans passé 15 ans passé bota la batu oyo fali azalaki ko tie ko pesa pena micro batu fali azalaki ko kende ko solola na bango na ba émission na ba 15 ans passé beaucoup a jamais fali na batu lokola ba Karine na 15 ans passé fali azalaki na image mususu na musique na ye viens nga dani ko na pesho mbote na niveau ya Edmonton na se nanga kadi jango mana famille mobimbe sika bozali en tout cas bo passer ba bon moment ndule na biso ya Congo eza ko senga idéologie ndule na biso na Congo ezo senga vision. Ce n'est pas parce que Moutouaza na mbongo ndia komi visionnaire. Ndenge ba golwa bolobaka faire aza millionnaire azana bino bozolo ba millionnaire on ba million on no bomona te. Bozolo bela makambo oyo boyoka ka batu baza koloba. Mais musala otozo mone pa ya faire gola ezanga vision. Musala o faire azana ngo ezana objectif ata moko te. Ndenge alobaka ndenge pe musique neza kotambola eza biloko moko eza ko tourner à rond, eza ko tourner place moko. Batu bakanga ye déjà bakanga eza batu oyo baza amema pembeni na ye bota la vision ya fali
eza kopesa interview na batu oyo bako canaliser maloba na ye libanda, bako canaliser maloba na ye na ndenge ya ba streaming, baza kolobela ba valeur ya Fally, eno Fally ya azoya na réseaux sociaux kofinga ka batu azo na makambo wana te. Kala mingi te kaka batu balingi batia banini ba polémique entre Fally na Wera, Fally ye moko azongisi batu na nzela ki ne botika ba polémique wana na vie na ye. Savoir faire, connaissance ya kozala mukolo yango wana, grandeur d'esprit. Mais faire aza mutu aza ko vivre na polémique, mais sika na minute yo polémique eza susu ko simba te na makambo ya musique. Musique ya polémique esila, lelo soki oza na musique ya bien, obeti, batu bakoyoka yo bako télécharger yo bako sala makambo nyonso. Soki pe concert bako kende. Depuis que bozolo bela faire gola za danser mobondo yango yo mobondo kote kuna. Babiye, est-ce que boza kosomba babiye? Mobondo ya munoko meto soki toke kote ya ba kote kapenda babiye, est-ce que boza na capacité wana? Côté téléchargement to kende kota la so vraiment boza vraiment mobondo ya solo. Boza te. Alors bino bo se borner kaka na polémique. Polémique oyo faire amemi, oyo aza kolobaki aza grand, aza komi kumisa ke yaza wenge. Il faut boye baka bien que faire aza wenge te. Faire aza wenge te, aza petit recruté wenge za bandali. Yaza mwana ngiringiri. Faut koye baka makambo, faut kolobaka ba vérité. Ndeko na ngai Irene Mabweni bambote ya trosiko uza ba novo novice novice biongo bambote ya tro ba Galo Gokasa Mami Sadiki makambo ezebele akoloba me lelo nazolinga nazongisa bagula parce que kofinga eleki kobenga benga batu pona ko imposer ba point de vue na bino bozolo bela code 16 makambo wana eza na impact te parce que ata soki ya bimisi nzembu soki bosombi te soki bo télécharger te ekolega nango inaperçu. Babiloko bozo kutia na TikTok bozolo ba elobisi batu. Boza ko bosa na photo ya Fally na héritier. Photo ya Fally na héritier elobisi batu 2 semaines batu baza ko lobela yango. Bino bozo lobela yango. Sikabota la dimension est-ce que bosi bomoni ba warrior bazo lobela makambo code 16. Bino bolobela bozo lobela makambo na bango sika code 16 eza koya ekobima na ta nini. Bobosa na te eza koya ko clasher delirium ya Fally pupa bakozala bango tu bakutana na nini na marché héritier pe aza koya na marché Fally aza koya na XX na ye faire azo na code 16 héritier azo na les évangiles. Quel est le meilleur gagne? Soki bino bomoni ke boza grand tokomona ngo kaka na ndenge ya téléchargement tokomona ngo na ndenge ya nini na ndenge ya ba streaming awa nga naza mutu na lobaka nanga vérité botala nzembo ya Fere nane komi na 4 millions te c'est l'amour obino botutela katolo ke Fere aza danser c'est l'amour ti lelo eza ko subir ba conséquences ba problème ebele na réseaux sociaux mais tango balobaka tango batalaka eloko ko simba par exemple bazota eloko ya bien ya grave botala banzembu Fally azobimisa par exemple na journée moko lelo nzembu ya Lost eza déjà na ba 340 000 vies na moins de journée moko aza déjà na 300 donc soki botie da 3 jours akoleka déjà million ndenge toza kotala ba nombre de vies soki abeti semaine moko aza na chasse akoleka c'est l'amour nzembo oyo pendant que c'est l'amour ese bimaki bosi bolobela ki yango mingi 3 millions de vies mais Fally pupa aza koya na nini XX na ye bozomona ndenge eza kosala makambo na ba réseaux sociaux lelo tolinga te makelele ya réseaux sociaux eza lisusu na impact te problème toza nango lelo eza nde beta muziki ezala eloko batu bazo sepela nango batu ba télécharger ba streamer et puis toko juger makambo yango après soki ba 1 mois ba une semaine makelele boza koya nango na ndenge ya polémique so botali album ya Fally depuis abimisi atieli polémique était asali polémique était azobeta musique na ye mais bino déjà code 16 bozo ko lobe ko sala makambo ko sala wana za ba biloko boza ko kanisa na réalité est-ce que album ya Fere esala ka makambo tozana dynastie ezalaki awa tozana basoki qu'est-ce que j'avais dit ezalaki awa tozana soki na banini qui est derrière to album wana nyoso nini nde esala makambo awa koleka album ya Fally bolakisanga album moko oyo Fere abimisa eza na impact koleka album ya Fally bokozala nini bokozala contredire ngai te ezate
Ce botali Lost ya Fally Ipupa audio ya Pamba eza na 3,400,000. C'est l'amour pe eza na audio ya Lost eza ndenge moko na vinani na visuel ya Fere. Ete ya bino bandeko na ngai soki boza na posa ko booster Fere bo boostango ko booster yangoyo maloba eleki bino mingi koleka ba action muke maloba ebele ngamtu na bino Gilmas bandeko bo fungola misu pona makambo ya Fere ponga na zomo na shite moko ya kosakana te côté Fere ona lobaki te Gilmas mutu na bino toza toujours apona ko dénoncer pona ko lobela makambo mboka makambo ya musique na biso en tout cas bo partager bo commenter on est ensemble.